Bandeko na nga likambo somo nakoki likambo te na ye nango liboso na bino. Balobi dignité babatela yango valeur a mwasi babatela yango mwasi fo batela valeur na yo nde balobi. Tomona rando yango ekoti makasi na réseaux sociaux misho komo bwakela linda ba jeton misho komo loba belebele misho komo to comprendre yango te la famille na loba nanga mingi te na otela bino bolanda bino moko bolanda vraiment muto aza mieux placé ya kolobela likambo yango. Valeur a mwasi babatela yango ndeko mishu valeur a mwasi babatela yango. Conseil nga na opeso bima na réseaux sociaux nano. Soki okomino koya na banana na bula ba jeton bato babando to bando zongsela koka ba photo na yo. Mishu zala mwasi eloko ekomela wezelo komo ya masikite ya bima na réseaux sociaux tiko salo lendo ndeko mwasi. Linda oyo bwakela ba jeton lelo. Linda oyo komi ko salela ba pik oyo komi ko salela ba mbwakela lelo. Linda ana bolumbu publicité. Linda ba filma e ba partager été. Do bo kesenyeza. Linda mwana ndaku. Ato iyo komo bwakele ba jeton e oteka ba produit na omoni Linda memisa ki oye kolobela likambo ya saki. Omona boyaya vanité de vanité. Bois différent. Yo zwa mbongo peut-être na makambo ebele mibali 5 mibali 6 mibali 10 pozwa mbongo posomba basaki anu mema wana cher sikoye peut-être ana na chérie na emoko au dépendre na nzamba sala au dépendre na musala oyoki pe Linda pa petete oyoki makamu Linda tieli yo kuna te pe na page na ye yaya bosakanela Linda trop Linda pe toko akomi lokwa Davina omeki ameki otie olobi aye. Bravo Lili bravo Lili alobi objectif na yo ezala mwasi ya boss mais ye objectif na ye eza ye moko azala mère boss donc cela veut dire que bokeseni ezali. Et ola kisake bokeseni eza penza ya makasi. Eza penza ya makasi. La famille nautika bino bolanda. Rando yango ya Linda na mishu eloko esepelisanga ezaka ya kepo Linda osala yango pe na kipro. Linda osala yango na nde mwa mayele. Mais siko mishu osala yango na bandenge mo bweka ke do na bandenge mo bweka ya ki bula kwa tolo belango bongo. Et à Passipema. La famille, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Kande Boyebi, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Alors, partagez vidéo, partagez dans WhatsApp, partagez dans Messenger, partagez dans Facebook. J'aime bien et vous amala minki. Non, tu l'as bien, tout l'andana, tout l'andana, explication claire. Tout l'andana, le poba, nabiso ngo ba finga ma petro. Tout l'andana, les amala. Tu l'as un abonnement de ronanga. Tango s'abonner, activer cloche de notification et melenga vidéo. Bobo santé to kutani biso no na live na 14h30. 14h30 to na live. Bomoni pardon au décor asenga ki. He. So na ebisi bino ke boko imaginer te makambu Jérémie alobi pona belle vie. En tout cas contrat ya bela ezo betisa batu mitema. Tango na ebisa ki bino ke batu tout après ka contrôle Bellevue azui to mona bato tout ba changer maloba bondimela ngate na otela bino ba audio Jérémie na live na biso na 14h. Alors ceux qui n'ont s'abonner te tango za s'abonner activer cloche de notification kozanga te na 14h kozanga te na 14h30 ceux qui retard 14h40 toza na live poto expliquer na tela bino ba audio ya Jérémie mukili banga bandeko to landa nan. Bobo sanate ko aimer vidéo s'il vous plaît bo aimer la vidéo eza malam. Moni na vie ko za na personnalité. Personnalité eza ma mizaka te.
Et ça, tu es dans sa milaï, dans sa pembe, dans ta qui te connaît dans tes personnalités. Il faut être toi. Il faut que vous ayez yo. Là, on vient d'aller vers le chou, pas de chuter. Le chou, les beaux filles, on a pas page de soi et tchan. Non. Ça, la vie, passe à autre chose. Naomi Lokwa. Moi, na wana soka zalaki na mentalité, makima SB. Naomi Lokwa. Moi, fille, moi, nana. Moi, je suis na 22 ans, 23 ans. Moi, na soka na mentalité. Makima SB. Aza pe vraiment alende la babo na lenda ba la pikla to za. Ba ko kutanga na za. Et vous me savez la mambo ça, vous me savez la autorité nationale en général, n'est pas la SBT. Naomi, à sa constante, parce que ceux qui azaki faible, mais Naomi a qui m'a SBT. Au niveau de ta mission, c'est là Naomi, mais elle est restée calme. Non, mais je n'ai pas sûr d'elle. Moutou a sûr d'elle, il faut manigancer contre la Ningate. Si tu commences à manigancer en privé contre la Ninga, tu n'es pas sûr d'elle, tu vas perdre. Il y a la Ninga wana. Au lingi yo mana image à la centre, on va ma diable pour yo au vanda. Congolais a eu la mélange ya makam. Moutou a sûr d'elle, il a besoin de manigancer. Penavi, likamwe bimaka. So likamwe bimi. Jean Makolo. Passez à autre chose. Passe à autre chose. Bandou bébé, maman, comment on a. Ma carte maman, mitakala et où milaka. Na réseau po. Yaya. Et bon, ma cop. Na matise nga moutou. Stéphane, je t'ai vu. Non. Je t'ai vu. Non. Je t'ai vu. Moi, je t'ai vu. Non. Tu vas pas aller. C'est pas je suis pas ça, on a pas bien mon Nicolo. Comment tu as monté? Hein? Comment j'ai monté? Demeure à sa cité. Oh, je dois aller faire pipi. Tant que Bolumba, ngai Bolumbu ya bana ya bela. Et quoi dans les réseaux sociaux, non c'est d'abord analyse. Pour nga ko Bolumbu ngai ya ba bosser dans ba zan. Pour nga batama boke n'habite pas le so ekomi bassesse, batama boke ba mi bali. Pour yo mto komi demeure a la raison, modèle assassin, ayebi nda ko bien, assassin ba on peut batama na batama boke. Demeure, aleki moi sa piro. Aleki moi sa gesso. Aleki moi sa Caleb. Donc on a bino batama boke zani, batama basse classe. Na préféré Boda que Jimmy Belao. Na préféré Boda que Moutabimi na rafuti mambo. Na préféré tout ça qui m'a camou ya lokuta. Oye mo demer, mo bali nena. Mo ya malongan pour demer ata Brazzaville. Ata laisser passer à Brazzaville. Merci Fali. Ata bon ma garantie andako. Merci Warrior. Bon ma garantie andako sika vandaka. Merci Warrior. Siko yé ya malongani oyo yé azana mo. Pour mo ata go pass. Merci Fali. Garantie. Merci Warrior. Mobile ya malonga de mobile ndenge ni likungu webi mobile malonga de nai mobile malonga za mobile atangi eza mobile za valeur atata na cabine nga esi na préféré garçon cabine ya kimbangu papa tila nga inta 500 tila nga inta 1000 ke boss Jimmy Belao pour boss Jimmy Belao so o meki réseaux sociaux o meki réseaux sociaux yebisa nga mobile nga kimbangu na cabine en point. Stéphano. Non. Stéphano. Non. Je t'ai vu. Le travail a pris ça. Papa, tu peux le faire. Et tu vas avec où? Je vais jeter ça sur la poubelle. Est-ce que là-bas c'est la poubelle? Non. Mets ça ici sur la table, on va jeter. Donc, tant que Bolumbo est mon but et Sambo était dans les réseaux sociaux, tu dois respecter l'intimité. Tu dois respecter la vie privée. Vie privée, ceux qui sont dans la carte ou au Salambo, aux yeux de tout le monde, c'était. Tu dois respecter. Mais si il y a une réseau, comme actualité, là, harcèlement,
Nuance. Bah, ma beauté pas dans valeur. Ni bala ma beauté bazo bala. Bazo vendre na basi parce que moi qui tourne net moi ça que je ratale là basi boui. Moi ça na boye bisi qui a ma bala malwate. Je suis intellectuel. Je suis ngangi. Moi ça que je suis na manda. Je suis mon je suis pinza comportement na ye. Mongo moko boye azanga makangu tout ya mo gesho. Oui bi mambo gesho bala makangu abimate. Donc mongo moko pe gesho 100% biso. Ya mo gesho. To basa ngoya yo oloba na ba ebi te ko gesho oye le la ratile. Gesho bala makangu abimate na zela makangu ti vede. Na zela makangu ti vede gesho ti makangu abimate. Iti pa munoko. Pois uma coluna não bomba de qualquer chegou na boia ya botar pegue na sonhe wa babo ye bolanga la penza ya mobile ndenge shoot bolanga la ce qu'on a évité gesho ba ngulu ba mama ba femme mariée pour na zela makangwa bimali ba poto ba betaka ata gesho convaincre ba on a cha pression na cha mouvement makangwa bimali gesho ndo makangwa bimate ebi besanga kanda moko. Je regarde dans un YouTube, il y a des choses. Et quand il y a 300, donc on va dans 4 parties. Live. Gesho, na comment belle na Facebook. Gesho! Wapi ma kaudo? On a eu moi mobile, bon kitoko, bon window, barake. Makolo boule nyonso makape ya mongo o bana yoka ke na chaque cas exception ezalaka te biso na ekolo na biso gesho ezalaka te na ekolo ezalaka te na ekolo mama biso abotaka mobali mpona mwasi moko gesho ingangi makambo abima te ingana na kosamba matière abata théâtre tolobi ka vite fe na leki. Miss Kalunga kuna otubala exaucer Miss Kalunga oni geti geti ebi de la linga geti namona ke toi de personnes innocentes azara Miss Mai geti na tchana na Facebook kuna a poster sur le pour moi makambona façon elle parle comme ba moi no akenda classe azamutu encore ça appelle makango azamutu on est comme parti à bon moto mais sa façon ya ko se tenir devant les gens mais moi ndumba zaka toujours na position là biso mokunza makimela biso tutambola ya moko mais au moins ndumba mabele biki atie chiffon kaka biso mo makolo na moto ka so mais ndumba atie chiffon bongisi chiffon tani tena soutien o nous soutien mais moi ndumba tambola ka ndumba tambola boneli nini etamboli nini omwa mutu ayaka na etamboli mosusu tozomona si mutu a changé les biso etamboli bien je vois tu vas laver le visage prends de l'eau dans tes mains tu laves comme ça le visage oba mais mutu oyo ayaka etamboli yo te Bomi muta batama na sima français qui a muta publié muzobani même yo mto comme a yo kona na seva bien ten pour so ko balo bala vierge ce que on a balité dawo dans des bali ko le ka déjà des bali là au pluriel et là da bien la ningi ba koko ba sale la biso donc mes CV na yo tant que aux yeux de tout le monde que je préfère mais tala geti parce que même Evan de Liamontou, je
jamais komona une dame noble na manzaka milai ezalaka te basi na ba riche wana oya ndele moyo moni otali okomona tati manzaka milai vulgaire okomona te atie rouge vert na katikati rouge des temps jamais très vulgaire okomona te manzaka chaku non. Même évangile na yo, même démarche na yo, yangwana même bato comme ma première dame. Bana ba roi, balaksa bango même façon de marcher. Même façon de marcher na yo, ils ont déterminé qui tu es, valeur nini bato ko ba pesa yo. Mais nous, au moins là, moi, c'est les Singapour. Nous avons manzaka te dans sale fille. On m'a dit, salita moi si. Donc, les propriétés à moi si est déterminée na manzaka ya milai. Manzaka chaku ya 2 mètres et kenda boy. Ati rouge, celui qui rouge, ati vert na 4. Parce que nous sommes à deux. Pas marié. Mais on a tiré on a tiré on a mutu na tiré on est en bas eh Getia bala ah on a évité en tout cas on a évité elle est mariée on a évité ah bala ok félicitations on est pas diminuer ses femmes en tout cas on est pas venue elle est très discrète. Nalinga kemi nalinga ka ndinga kanaka fula utimia mawi nebe ka ute ko bota na lobby bande ko geti azamari abota tanga wi nebe ka tangi na tandi ne biographie ne bande ko réussir ta vie et ça va déterminer na mariage déjà pour commencer pour nous bon on a bien kuna na lobby boy kobale ça pour réussir té nous en 21e siècle s'il vous plaît Moutounion son avis à ça la querelle Moutounion son avis à une déception mais tiens-toi bien ça l'effort que vous avez sur la place publique té oza muto yebani contrôler entourage na yo atolingi atapona mbongo eza na bato mosusu atapona million okoki kolongolela ye sous-vêtementé ala na bana desi jeme ah bon ngakuna kanisa ki mwana ucho bota nde mwana liboso oui, Geti, on est dans le café. On est dans le café. On est dans le café. Surtout quand on a foulard. On est quand on a foulard. Le quoi, il y a ma sœur. Oui. Nanga Geti Nanga Nikita éternel bota lobi le moto sala na gi bana na bazu ba trophée o eza mérité Nanga Nikita parle ouais, c'est mon combat parle mon combat parle c'est moi qui le roi Davina Paulus, novelas, wana komba na Paulus. So, nabie, moni bana belle vie. Ozanga swata moche bona che Myriam. Keni wana aza professeur, yeto kote kina makambuti. Awa
assistant à professeur, kuna chef à mutakala, caleçon, bikini, yabango pété, bikini, caleçon, yabango pété, azala kalo funda pame, caleçon pété. Our assistante aza professeur Navi okoza pe yo moko suki quelque part mais luka batu oyo bana niveau moko bomoni belvi ok po bana keniti ya assistante dans un professeur po e moko na ba réunion siko ya tête à tête o tielo ki bof mais peut-être que koto ngana suki Kenya koki ko avancer assistant professeur preuve ani bota la Sylvie bota maboke Sylvie Ochoko secrétaire bota l'écriture à Sylvie hein bota la Sylvie na Sylvie et TV au moment que moi na zu formation pas ligne na formation assistant à professeur kuna chef aza bora Jimmy tozwi Linda la famille biso zo photo ça la onga hein ça la Linda onga là on dit là-dessus biso bozwa bana bazo ba contrat ya cuisine onga etiaka goût kitoko na biloko mwasi la cuisine eza contraté autozongisa mai ya perfusion pour la choko c'est différent bien bata famille libota ba pe na ngati nazala mayele moko toto longoli ba blague nazalaka mayele mponga na tata botanga na mama botanga na baza mayele moko la famille tosalela onga en tout cas soko lambi wa saisonner biloko na onga okoka goût okolia kitoko appétit en tout cas notre Lily Linda notre bébé Lily la jumelle de Davina a eu contrat à onga donc la famille onga chez nous onga chez vous onga chez tout le monde goût kitoko atoza mboka libanda yaya assaisonner na onga abe bananga abe bazalanga donc soko la famille bota okoza na onga te olambi wasozone blo na onga ochango qualité number 1 goût ma camarade à papa so baye ta femme s'est préparée hein ta femme s'est préparée hein oh et ma tout ça là allié le comment et ko goût maman so zo lambi là maman ici on na ba mi ba ni maman ba lamba na onga on va y moi ça la mbeli ndenge ni moi c'est ngala nikabaki mashite ngala nikandenge ndase derrière aux ici on a mama mazo chilo na kati ya mama ka ngwe ko kate on a attaché de presse il y a $100 la diva demer ani loko lobate pour demer yemoko azamba bana malongate demer yemono abimisela so vie privée na été ndenge nini ya kolinga ya bango basala kango na français batama mais demer yemo basala vie na français batama yemo ka protéger la vie privée na pourquoi yefo ela biso no mitakala na ye vie sexuelle na ye na réseaux sociaux mutu nyonso asalaka bêtise mais tant que oyebi ko gérer muzoba na yo ça va encore que oya na mutaka na réseaux sociaux vaut mieux na linga mobali ya cabine vaut mieux na linga boda vaut mieux encore boda que Jimmy Belao na ju boda 1001 fois tout ça attaque copé na tato coco mutu wana considérant que azaki ata makao nanga ata
kosanga na préféré muta kosanga ke naza copine na ye ke mutu afutanga po a tosa mambo salité na préféré boda donc demer so amoni bata maboki baza batatina te baza mibali po demer akotelema na mwasa piro ndombasi te demer akotelema na mwasa giesho te donc bata maboki baza penza mibali na ba asha minene po batelemelisi biso baingambe ya basi ya kitoko bata kitoko batanga français makambo nyonso d'accord donc bata maboki baza mibali à respecter. Pour ça, je dis dans ma colokilo, des mères et mon papa qui s'attend Brazzaville, attend laisser passer à Brazzaville. Merci Fali. Pour ça, ici Kalalaka. Merci les warriors. Dans le colokilo, il y a français avec Zalaba na Bervier, ça des mères. Vaut mieux nazala le colokilo que nazala le colo pepele ya hot. Na préféré nazala le colokilo. Na préféré sur nazala mobilité. Que pour na $1,500 mutu alali nanga après mbongo ngo ezaka pona sombela ngo maquillage po na sombela ngo champagne to po fona kabela bato po mokile mona ngake na zwaka na préféré mobali o pesa nga 10 ya respect ke mutu o pesa o matanga na business class o lobi mutaka na teko bima donc na préféré boda ke Jimmy Belao na préféré Bobo o asala ka rola kisengi ke Jimmy Belao na préféré ambulance ke Jimmy Belao na ba rôle na bangwana na zui bango mais Jimmy boss afite bato business class mambo nyonso même otaka na voice et la ndona sima donc biso nyonso na Congo 95% ba fito za ba vierge te to bala ba vierge te pour libala pepe sa meli mutu nyonso te. Donc, na oki ko changer mibali ata 10 ata 15 mais tant que ça na privé et ça na réseau aux yeux de tout le monde je protège ma vie privée que na bimana ba boss on a ko sambwa lobby je préfère on a peu bananga donc awa chef awa assistante aza professeur Nangambo assistant à sa professeur, Nangambo chef à sa mutakala Jimmy, les diamants de Jimmy Belao. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir et de juger. Awa. Onga. Ba mama. Oh mobali nangai kuna lisibili bweke. Oh, mon père n'a pas toujours au lambia lokola maman te, au lambia lokola maman te, et loko soki maman lambia mo c'est quand maman zaki onga. C'est quand maman ya mobali no onga olinda zweni contrat. Donc olingi mobali no atambola na bwa biloko no partout onga. Onga. Donc o mobali nanga za kaka mama so sa ngobo ya ka seka mama mobali no ongati yo bilonga ongati ngaka litungula pamba ainde mobali to uta musaki na lepa mama pana ya leka simbi akozonga ka ko bien mateso mama surtout tomso mama olia oli mobali ko kine na lepa mama pana ya leka j'ai pas faim à grignoter j'ai pas faim sans onga j'ai pas faim. J'ai pas faim. Mais avec onga papa cul. Tu peux ajouter chérie, madame, tu peux ajouter cul. Décor à Salignon. Bon, on va décor à Salignon. Tu fais une décharge. Quoi encore? Il n'y a plus la pizza? Quoi? Il y a déjà tout mangé, non? Regarde. D'accord, elle n'est pas belle à comprendre. D'accord, elle est belle, non? Famille, c'est une compréhension, la famille, c'est la pomme, les attentes, les alaka. Mais la famille reste la famille. Hein?
famille nyonso mes attentes ezalaka mo bazalaka en froid mais famille etikali famille la famille est sacrée moto aloba te kende même na bapropre ndeko na biso toswanaka tokangamaka binemi tiraillement ezalaka mais makila jamais ebongwana mai donc nga mpenza na poulet mayo na nga nakandima makemba nalamukeli yango na mutu kande sefe nalamukeli pizza nga mpe nalamukeli poulet mayo namoni image yango te la diva tiango te la diva libota ya kosakana te la diva divine ebongi bayo nayoka te makambo komi na comprendre ngo te la diva tebosika demere osabina osa mosala asala émission wapi asala émission wapi ezocharge te telefone openza nzambe na ngai display ekufi funa kobimisa display balobi la diva aloba aza bako la diva aza bako te aza famille libota ma aza page fo aza komilie fo mosala na ye eprime aba sentiment parce que na mosala sentiment ezalaka te kiya ye ezalaka te kindeko aza te aza professionnel alingaka famille libota mais na mosala akolakisa te ke naza boye na mosala akotikala juste boye bape kocomprendre bato c'est très important na mosala ki camarade ezalaka te kindeko ezalaka te ki famille ezalaka te mosala etikala mosala ezocharge te na bien na kati nini ezocharge te charge ezocharge te ntikali na 5% moko bandeko na nga na sik bino moboyoki bino moboyoki donc mpona osukisa eza kaka botika bana bato kimia bana bato bana baréputation ya bien bana bato juskela bana na réputation ya mabe te alors botika bana bato kimia bino bato boyoki te kaka banzoto na bino kaka mpo bapesa $1500 osombela yango saki osombela yango rouge à lèvre okabela bacommunicateur mpo bamuna o danger yaya la vie continue ma chérie. Rendez-vous après 5 ans, après 6 ans. Alors, rendez-vous na kibomama. Vinyo sobosala lelo. Rendez-vous na kibomama. Esika o muto ayebaka na menaki vraie vie. To na menaki faux vie. Botika bana bato bavanda. Mishuti ko bwakila linda ba jeton. Tangu yo osalaka boye yebaki yebando pousse bato ka bayaka siko tangu bato baoyaka bavideo na oya bolumbu etombwama eyebando zongaka na réseaux sociaux bato na bato baosavi na bango bana famille bota baosavi na bango na bandenge na bango donc yo mpo osavi na yo na bandenge na yo alors botika bana bato bazaki mais merci beaucoup la famille nzambe apambola bino kaka nde naloyebisi bino bozanga te na live na biso na 14h toza na baaudio ya Jérémie Chabani makambo eza ya koyinda donc 14h30 soki retard 14h45 donc ntango osabone soki nanu activa cloche ya notification te c'est le moment active yango donc sotokomi kaka 14h40 14h40 ya air ya nini ya Afrique du Sud donc na Kinshasa 13h40 donc c'est ça vous avez déjà connecté pour ekoyinda et mes vidéos tokutani la prochaine occasion so tata nzamba zongite tokutani na 14h bye